Ma mission TV, le miroir du monde. À l'époque, on était président Mobutu Toyebaka, liwa net ba poison ezalaki souvent na ba ambassadeur ba PDG. Mais les choses étonnantes, aux hommes na liwa même na soso, mutu alingi yo ta poisonné soso na yo. Régime nyonso o eza en place. Banana chef de l'État. Soki azokoka makambo te atikela biso mboka na biso azonga poto place avandaki azolia mbala. Aïe 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 aïe. Ozolela nini? Oh aïe 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 aïe. Ozolela nini? Ozolela nini? Oyebi eloko ba benga en français bouc émissaire. Ntaba momemi masumu nde biso. Bino banani? Biso ba combattant. Mais nakolandisa liwa na ye tangu tozoyoka na suka ya justice ya jour wana. Tant que vous interpellé maman Amida qui était à Roupé na justice, Vital Kamera lobby que ce qui a hier, je dois mettre le fait. À lobby na zubokonzi, banda zubokonzi. Beza yango to mone réalité à malongate. Na parti ezo genda ko kufa na IDPS. Oyebi basomba biso pa kamera. Oh, IDPS ke kufa ndeni bino bozama kasi IDPS basuna na sombi bino. Basomba biso pa kamera lokola ngani na telemi boye na za combattre kamera. Bon. Azaka na mbiba, aza innocent. Azaka na mbiba, aza innocent. Omoni tozo lobelo côté a, tozo zilaka makambo coronavirus. Esi la kaka. Ba fungolela biso ka ba nzela ba makambo nyonso ezongo. Ba omona biso na. Bino sko peuple bo senga nini na ba konzi mibale wana ba mboka na bo senga ni bino peuple. Ya bokonzi se partage à côté. Nous avons un seul et unique président. Il y a des fois des. Wana eza preuve te parce que fait en le baki a bomoni place la police fait péter. Mais yo le bien loko. Toyo ko mona penda que 2 jours après na mukano kanelinga muto yo ko limo. Mais tozana no kuna te. Espace il y a moins de 2 ans on perdre plus de 23 personnes. La présidence en plus le plus sage ba pionnier oyo koki ko constituer na bango. Régime nyonso oyo ekende nanu. Régime nini ozolobela vraiment ça la ancien régime jusqu'à présent bazana nous na ba institution bazali. Akenda kinga kati eza président Kabila nde mutu a décidera na mboka oyo ti. Omo tozolobelo ote dollar est comme na 19 500. Na futela ndako à 30 dollars. Na ministre 30 dollars ils ont kende déjà ils ont nagé déjà ba 60 000. Yebisanga to suka. Lelo liwa ya moto tokoko chango na maboko ya moninga te. Eza likambo eza préféré pa nzambe eza pona te toloba te caméra bomi ye ndenge balobaki te ndenge balobaki te pendant 6 jours na kosala fe. Eza pona fete. Eza likambo aliwa. Mais ozomona te que non alobi ki aza fachi beton. Bato FCC balobi que non beton les gars kayas. Bazana ba biran ba osala nini ba obuka. Aye alobi lisusu ngana aza bic rouge. Babi ke bic rouge yango mezana mai na kati te. C'est que moyen bic sala musala ezate. Papa yebisa biso nani. Totangele biso na ba poste nyonso o ezali na kati ya musala gouvernement l'état. Otangela nga 10 personnes. Na kati ya capacité ya nani ya IDPS. Ola kisanga nani tangela nga ta 5 personnes kaka pam. Elo ba fingi biso balobi biso bayu. Azo bisa biso après quelques jours vous mettez des oreilles lelo tomatima to ité. Bango ba matima to. Oyeba te biso to lobi likambo eza kaka moko te. To tchaki volonté na biso espoir na biso nyonso na président de la République. Donc nazo mona neti pour ces sauter. Ma mission TV, le miroir du monde. Les afflous parce que ba mort wana muto aye asalisi après asalisi procès pe akei nanda kuna ye il n'est pas malade il ne pas comment et puis subitement il tombe en crise cardiaque papa arrêt cardiaque ngo za la randenge nini muteme koma lokola monteur kanazo kama na barrêt cardiaque ngo bino bozoloba bon na ebité modèle na kolobela ngo barrêt cardiaque ngo ezokamusi mutu atelemi ka boye no abimaki na mutu kayo kokota zongi lizo azongi oh non arrêt cardiaque moi je ne sais pas ce qui mutema ngo faut telemaka lokola ka soupape ya monteur na ebité siko to kosuka wapi na baliwa ezokende okende kosukela wapi baliwa oyo to ebité ezokende kaka pona nga présidence de la République pona ngai nazo senga chef de l'État à contrôler entourage na ye à contrôler bato baza pembeni na ye parce que eza normal te na espace il y a moins de 2 ans on perdre plus de 23 personnes na présidence en plus le plus sage ba pionnier oyo koki ko constituer na bango makambo minene bazo kufa bongo non c'est pas facile oyebi pona tozwa mutu lokola papa Tshisekedi tozwi combien de temps mutu lokola papa Tshisekedi tango akufa ki wana tozwi combien de temps po tozwa mutu lokola ye
ça a pris du temps. Et les autres to compter bango sur namboka na niveau na yewana. Bon, on a diminué notre tout comme notre potentialité. Alors vous voyez, lorsque vous perdez maintenant 20 quelques de personnes, il y a neti batouana. Il faut combien de siècles pour reconstruire bango les sous. Donc il faut to kufa, bana na biso ba kufa pour batouana modèle na bazonga. Donc biso donc vous allez sacrifier nous peuple, tout ça sacrifier parce que bato ko sunga biso na ba ide bango nyonso bazo kufa. Donc na ko senga bazo opportunité okoma na place wana na présidence. Pour mutokoza na mayele mais azo opportunité te okoma place moko boui. Pour appeler ça mayele ne wana sa musala. Mais bango baza na mayele bazo pe place wana opportunité okoma na place wana. Mais bakufika boloko bango. Oui, mais c'est ça yango na likamna ocho yebisa yo te. Ngai na koki kozala na ngana mayele ya muke pona salisa mokonza mboka na zina ngo opportunité te. Ezate ke yo na ngana ye na batu nyonso oyo biso nyonso pepe to kota na présidence te. Ezaka o akozwa chance ya kokota na wa kokota te. Mais liwa wana justice akolandela kango te. Autopsie sale mape na mboko te. Alors so bozo mona eza makasi botinda kasi. Autopsie basala ngota na mboka mupaya. Comme ça to yeba ke no mutu akufi na likambo songolo. Likambo juge ezokamwisa mutu asilisi procès mbala moko akena ndako na yo na arrêt cardiaque. Bongo arrêt cardiaque wana lingeke ezwela ye pe liboso amesa wana to mona ndazo kufa te. Donc ekufela na ndako. Donc c'est un peu il faut balandela ngona. So ezwaki liboso amesa bolinga boloba micro. Te ata soki eza micro mais basala ka autopsie. Nde nazoloba na micro na yo boye so na kofi. Amava bakunda ngai il faut famille na ngai exiger autopsie. So ba moni que réellement que na sali arrêt cardiaque ekolakisa ke na sali yango. Soki ki eza poison mais monsieur yebanaka ke to mutu asali nini asi poison ezala bongo. C'est tout à fait normal. Ba biloko mosusu soki bato bazo senga parti moko boye bazo mona lokola te bakomota kine bango. Bazolinga baloba biso. Bino nde bozala kaka bato misu baza ka posa kozala te bino ka nde fo bozala. Mais mboka eza biso nyonso. Mu bato nyonso bazo diriger wana bazala lokola nga boye. Ba mutu abotama na bokonzi azate. De biso nyonso nde tokomaka na ngo. C'est comme si les lopé nazoloba na yo boye mukomusu na kokoma pe gouverneur kokoma pe na kokoma pe mokonzi mboka. C'est tout à fait normal. Donc ils attaquent non lokola mutu longola bango bakomi wana donc esili nyonso etikalika ya bango non c'est pas ça en tout cas. On a naza na ba regret belé na baliwa wana. Il faut mokonzi mboka landela yango. Faut mokonzi mboka landela vraiment pour na lelo je crois que nous avec les amis to suki ana bato bazé belé na ebité zana bato mususu pe bazana posa roloba. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo Eli. Papa Eli. Oui. D'abord destitution à Kabundi na peuple na nini poste na yo moni yango ndenge. Bon. Destitution ya Kabundi na poste na ya vice-président de l'Assemblée nationale. Tout d'abord nazomona ngo motema mabe ya ba ndeko ya biso ya FCC. On dirait que bosali libala moko boye mais bozo travailler na même idée te. Puisque ce que c'est là que vraiment que bandeko ya FCC bazo travailler pour na ko servir mboka. Ouais, pour na ko servir population. Mais ce qui tozozwa eloko ya Jean-Marc Kabundi kete koloba bongo ezali mabe a se justifier ezali mabe. Il faut to continuer na kobundisa ka ba mabe nyonso. Lelo tozomona président ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba. Bon, babengisaki ye. Soki ke EOF asali bozo sala penda ke to bundisa mabe. Il fallait que bonne mapenda ke yepe asambisa mpona nini po bien wana ezape ya mboka ya ba peuple congolais obozo lobelaka wana. Mais pourquoi oyo côté bomoni ke te a respecter te mais oyo côté botiki yango ka bongo ke bien wana pe ezape ya peuple lisusu. Bon, nini ko kola kesenda ke bozo sala peuple musala. To mona koto yo bolo kisike to sala musala mais koto yo bosala lité. Yango elakisi ke te moi motema mabe moko boye ezotambola ka place wana. Mais la politique, tous les coups sont permis. Bakunya surtout ba bête ils ont permis et dépendre na bino pe ba oboza à côté ni bo répliquer. Oui. Quoi ça permis mais faut te que bazo micha ke baza ba opposant ou bien tozo collaborer na bango ensemble. Puisque quoi il faut na et pas ba opposant. Mais ye aza opposant bien azanai. Ngana yo tozo sanga tozo sali sika moko. Ko betela ngako yani. Mais motakotsa ni pétition aza opposant? Oui. MLC. Oui. Opposant à la majorité, mais biso to sa majorité, ndenge ni opposant. Ndenge ni opposant fa longa biso que baza moins de 100 personnes. Et l'équipe a 200. Or que ngai na yo soto sangani tozo sala ka lisusu 200 te toza au-delà ya quelque. Mais ndenge ni opposant za minoritaire mais aya convaincre biso. Et la gisi que entre biso nde tozo travailler, tozo lo baka libala na munoko mais pona ko tcha ngo pena ke te na musala eza normalité.
na miso bato mwasi na yo na balabala mwasi na yo mais mafuta sombaka te nini okipaka te vraiment nini sikoyo procès ya Vital Kamerhe ndenge lekaki bino bomoni yango ndenge bon procès ya Vital Kamerhe par rapport ya justice ndenge ezosala mosala nango tozomona ke justice azotambolaka maleme ndenge ye moko mpe Vital Kamerhe alobiki te il faut que document par document justice mpe namoni mosala na ye azolandela preuve par preuve puisque du fait que batangi kinganji justice amoni ke te il faut que kointerpele ke mpe kinganji wana koyoka mpe maloba ya kotoyo mpona kokende na makambo yango ndenge esengangi soki otali bien eza na juge moko boye alobiki te détournement ezali moyibi ya baintellectuel mpona kozwa mpe bango fosa mpe intellectuel donc eza procès moko boye bazokendeke soki bakokuta Vital Kamerhe ke aza victime na makambo wana te justice akotika ye puisque akuti ye innocent mais soki akuti mpenda ke oui justice azwi na baépreuve moko boye oyo ezolakisaka te boye il faut akangama d'autre part tozomona kaka likambo yango suspect puisque juge oyo azalaki na dossier na procès ya Vital Kamerhe akufi mais na kolandisa liwa na ye ntango tozoyoka na suka ya justice ya jour wana ntango bazointerpele mama Amida kete akoki mpe koya na justice Vital Kamerhe alobi ke soki aye je dois mettre le fait tozomona ke alobiki bongo mpo na juge wana juge mpe mpo eza eloko ke bakoseli ete moi échange de parole mpe esalemi wana bayebisi qu'est-ce que vous avez dit monsieur alobi te alobi eloko toyebi te tika komenanse baavocat mais tozoyoka komona sikoyo moto wana mpe ke akufi fo toyoke maloba yango mpe eza mpe na mpe eza déjà infraction déjà wana eza preuve te parce que fait yango alobaki bomoni ye place apelisi fait pe te mais yo olobi eloko toye komona mpenza ke 2 jours après na mokano okaneli ngambo toye kolimwa mais toza nano kuna te wana eza procédure moko boye molai ndenge baza na enquête ndenge bakokendela nango mais toakize na likambo te mais tolobi maloba siko mwa procès yango ndenge bomona ino ya liboso bozomona ke Vital Kamerhe aza innocent to aza mpenza na mbeba mwa oyo kaka tomoni wana bamiso ekoya te mais oyo touti omona kala mingi bon oyo touti komona justice nde moto akata biso tosambisi te po toyeba boye mais na kotala en tant que peuple congolais ndenge azotayela makambo wana bon aza na mbeba aza innocent te aza kana mbeba aza innocent te puisque tant que la procès même monsieur Jamal la fois passée alobaki ayebaki français te mais toyo komona ke ayebi français azolobaka yango eza na badocument moko boye oyo basali yango eza na badate te entre Jamal na monsieur Kamerhe donc ya banaye koyoka bien te ti à tel point batuna ye ke non est ce que azoyokaka soki alingi azocomprenaka mpe soki alingi donc babanda oyoka des fois ere moko bien oh mais moto asali soki de 50 ans na kati ya Congo asololaka na bakongolais na monoko nini batravailleur na ye asololaka na bango na monoko nini même bametre avocat na asololaka bango na monoko nini kaka jour ya justice nde ozosanga koloba mais chaque jour 50 ans osali wana awa tolobaka anglais te 50 ans osololaka na biso ndenge nini eza eloko moko boyaka te bakei bavanda basemetize ndenge nini tokoki koloba boye ndenge nini mpona kosechappe mais justice azokontinue na kosala mosala na ye ndenge esengeli. Merci beaucoup. Je crois que le Liban a souka pas na ba juge, ba président de la République et puis ba politicien. Comment on a monsieur Papi? Comment on a monsieur Papi? Monsieur Papi, tolini toyeba juge oyazo mené oyazo na affaire ya procès Vital Kamerhe. Auti kokufa quelques jours juste après deuxième séance ya kosambisa na ye procès na ye. Siko tolini toyeba nini bino bomoni po ba makambo ebele ezoloba par rapport ya mort ya juge bio en tant que population omoni ndenge bon biso lokola population tozomona yango tellement anormal eza normal te pourquoi parce que moto auti kosambisa procès esili nano te toza en cours et donc 48 heures moto akufi eza vraiment normal te et souhait na biso lokola population peuple congolais eza poursuite ça les mabanquete eza l'encours pour na liwa ya ndeko na biso parce que eza normal te et azaka juge te mais aza juge moko aza renommé na mboka na biso aza important très utile na kati ya mboka vraiment
esali biso pasi et tozosenga justice congolais et poursuivre liwa ya ndeko na biso bamene baenquête jusqu'à ce que toyeba liwa na ye wuti wapi et une fois toyebi liwa na ye wuti wapi babombela biso makambo wana te toana posa ya kodénoncer makambo mabe oyo ezoleka na kati ya mboka lokola toana posa ya justice état de droit makambo esalema malamu tozomona mutu azoya komema justice na nzela koboma bato eza vraiment malamu te suwa na biso balandela bato wana jusqu'à ce que toyeba bango. Donc bino ndenge moko na batu oyo ba manifester ki lobby na quartier na ye na niveau ya résidence ya juge o ba ndeko accuser bango bakanisi ke liwa ezo concerné po azaki na impliqué na makambu ya Vital Kamerhe eza crise cardiaque te bango bazo kanisa eza eloko ekomeli eza normal bino pe bozo partager même avis na batu. Mama crise cardiaque kozwa mutu ka bongo ndenge nini mutu azalaki en bon état et surprise mutu akufi eza normal état eza crise cardiaque te baluka toana posa justice continuer toyeba ndenge mutu nini akufi eza crise cardiaque te tondima yango te eza crise cardiaque te ba mort bizarre eza kaka na niveau ya justice te toyoki pe au niveau ya présidence ya république ya démocratique du Congo niveau ya présidence ya Congo tozo mona ba mort rebelle plus de 20 personnes bazo kufa ba mort subite tozo comprendre te jusque là ba enquête vraiment ezo fungwa maté par rapport pe à ba mort na bozana elo comment par rapport à ba mort maman si je me rappelle bien à l'époque nata président Mobutu toyebaka liwa net ba poison ezalaki souvent na ba ambassadeur ba PDG mais les choses étonnantes ozomona liwa même na soso mutu alingi yo ta poisonner soso na yo eza anormal eza malamu te o régime oyo ememeli biso bapoison to bacongolais mutu oyo azobosana yango aza te voilà pourquoi souvent na biso eza régime oyo nano tomona bato oyo te balongwa na kati ya mboka batikela biso mboka malamu tokama mboka na bana mboka oyo baza na posa ya peuple congolais régime nyonso oyo ekende nano régime nini ozolobela vraiment zala ancien régime jusqu'à présent baza nanu na bainstitution bazali bango nde bazoboma et puis baza blocage mpona chef de l'état ya lelo toana posa na bango te bakende ndenge ozokotela mpe makambo ya coalition ya régime oyo ya kala ozolobake bazocontinue tobandi tokoti malamo mpe ya affaire ya Kaboun par rapport ya affaire ya Kaboun nde lo adestitue Kaboun bino bomoni ndenge nini bango baza en coalition FCC cash mais babengani Kaboun okanisi vraiment coalition yango ezotenir bon kobenga na Kabunda tozoyeba bakriki nyonso ezosalema wana et puis na kati ya mboka na niveau assemblée toyebi régime sortant baza majorité vraiment eloko oyo tokoki koloba mingi wana eza te mais soki chef de l'état aolandanga afungola miso alamuka bato wana baza ebele il faut tosala effort bato wana na balongwa nanu na kati ya pouvoir mpo mboka etambola malamu ozomona na Congo bato oyo ozokanisa keno bayebi makambo te bango wana bayebi makambo petit peuple to banomona ke bayebi information te mais lelo bayebi information partout otambola petit peuple azoloba vrai oyo ayebi yango tozana petit peuple papa yo posa no ezano nini par rapport ya makambo oyo ezoleka na Congo awa baliwa banini makambo kili na ba juge yo lo bien posa nanga ezaboy régime nyonso oyo eza en place banana chef de l'état soki azokoka makambo te atikela biso mboka na biso azonga poto place avandaki azolia mbala ozoyoka azwa na ba ministre na ye na ba député bango nyonso bazonga poto omoni tozolobela kote tozozilaka makambo ya coronavirus esila kaka bafungolela biso ka banzela bamakambo nyonso esonga baomona biso na nzela donc yo susino ezake non régime eza su oyo bato ya liboso te comme régime oyo ya sikoyo elongo régime échangé na nini échangé parce que président changé tout moni liboso ezalaki président Kabila sikoyo ekomi président Félix Tshisekedi échangé Kabila ye ne mutu aza en place na ndenge nini nalobi tozwa exemple moko premier ministre aza ya FCC aussi parlement makambo nyonso eza ya FCC bango bazalaka po badécider même si ye moko président en place akenda akinga kati eza président Kabila nde mutu adécidaka na mboka oyo ti tozolobela oyo te dollar ekomi na 19 500 nafutela ndako ya $30
na miso 30 dollars ils ont déjà ils ont nagé déjà ba 60 000 yebisanga to suka izwa mai izwa courant chef de l'état lobi que non 2 mois courant un paiement kene na banda ku awa tuna soki ya solo courir ezalaka na ba mai ezalaka to na commune alemba kene tuna soki bato asinel batindela bato courant awa courir yaka 19h papa toloba makambo na bosembo tozala kimia tozala na parti prité ninité le président Kabila balobaki que non population ote to voter mutu mususu atiki pe ndenge sengaki atika bango mo balobaki que non il a dit il a fait il a promis il a fait il a réalisé siko atiki pouvoir na minute eza suyete mutu comme na pouvoir eza son excellence Félix Tshisekedi siko bino bozo s'attaquer kana président Kabila na ndenge nina mais si en réalité nani président Fachi aza vraiment un bon président na buzo ba ozoleka na ba parlement alingaka dessous de parlement ba bandeli élection bazu ba ministre ya bien batie bazu ba député ya bien mboke marché bien mais ozomona te que non alobi ki aza Fachi béton bato FCC balobi que non béton eleka kayas bazana ba birin ba osala nini ba obuka aye alobi lisusu ngana aza bic rouge babi ke bic rouge yango mezala na mai na kati te c'est que moye bic esala musala ezate ozomona te que nyonso ezokende kaka na FCC ozomona ta yo décision ezaki non bango nyonso tout bakende selon yo omoni mukoto tomoka na mboko muto abengana Kabila zati muto abengana Tshisekedi ye moko akomikangela bisaka na ye azonyi poto akela mbala to lukata mutu ata un simple policier kaka boye tozuye totie yo ala yo komba yo bana ko konza place ya yo lingo zongi se su bokonzi na maboka basoda mais oui vome kutu bokonzi zonga na maboka basoda parce que to pesi civil a salelo monte ce que to sani ata kutu na ancien président kutu dollar ezaki ata ba 9000 ba dollar 19000 bo bengana souf soda ngotene bo bengana mobutu to bengana ete alobi que no gratuité enseignement petit frère nanga moko propre avant makamba coronavirus ya to longoli na école ba école ya l'état oya baki ya gratuité o ba enseignant bazolo ba ke non ata natangisi yo te ngai bayebi kaka ke non na banki na wakende zwa mbongo siko bana bazotanga na bango te gratuité enseignement tozomona. En tout cas, merci beaucoup papa. Makamba baliwa oyo na présidence na baliwa ya juge na faire ba caméra yo idée na yo ezanini so ko longola ta chapeau. Mo pona nga papa. Eza na makambo ebela ko loba te eza politique. Lelo liwa ya moto tokoko chango na maboko moninga te. Eza likambo eza préféré pa nzambe eza pona te to loba te caméra bomi ye ndenge balobaki te ndenge balobaki te pendant 6 jours na ko sala fe. Eza pona fete. Eza likambo aliwa. Pote na mboka na biso tozoyoka balobi balongoli kabunda oui balongoli kabunda eza makambo ya politique eza makambo tobima na nzela tosala mobulu te po président lobi na mboka na lingi mobulu te tozala kimia topesi kaka makambo na biso nyonso na mboka ya président parce que enda ebinenga komema biso anenga kokomisa biso soko kotengamisa biso parce que les voix du peuple la voix de Dieu ya koleka biso te alobi na zwi bokonzi banda zo bokonzi beza yango tomona réalité ya malonga te na parti ezokende na kokufa na IDPS oyebi basomba biso epa kamere IDPS ekokufa ndeni bino bozama kasi IDPS basundani asombi bino basomba biso epa kamere lokola ngani na telemi boye naza kombata kamere olongwa na IDPS na IDPS na lia mbongo $200 basombanga na chasi nyantiri komona nga kuna na base ukonena na INC na INC nena za boye komona nga za su na IDPS te même so ebike bino ba wewa ba nani bino bato babuza bato IDPS parce que batambola ka place réalité ezali batambola par sentiment te tolandeli ti tomoni bapesi biso basecrétaire na biso na IDPS lelo bafingi biso balobi biso bayu azoyebisa biso après quelques jours vous mettez des oreilles lelo tomatima toyi te bango bamatima to oyeba te biso tolobi likambo eza kaka moko te topesi président te tomoni makambo ezosalama tala kaka na base na ye combien de personnes 48h5 personnes tokokoloba nini bazoyebisa biso na bamikro batie bapoison batie nyonso wana biso tozoyoka libanda bango nde baza na kati ya likambo bapesa biso kaka vérité tolobi libala ekufi balongoli kabunda na pose batiaki ye ndenge balongoli kabunda deja libala esali nini ekufi bapesa biso kaka tante Kabila na Tshisekedi bapesa séparation batika Tshisekedi asala mosala na mboka asepelisa bana mboka Kabila aza moto ya libanda aza mwana mboka te batikela biso Tshisekedi asala mosala ndenge ekomami esalama parce que population zo minyonga tala population dollar yango combien yebisanga nanu bakwe nyonso bango bakangi na parlement kaka bango koto kaka bango yebisa biso parti IDPS kotelema wapi parce que toi kaka président de IDPS esili te bien bino boza bato ebele bino nde parti du peuple bino nde la minute bozu bokonzi papa yebisa biso nani
totangele biso na baposte nyonso oyo ezali na kati ya mosala gouvernement l'État otangelanga 10 personnes na kati ya kapasité ya nani ya IDPS olakisanga nani tangelanga ata 5 personnes kaka pamba bino bakombata bozala baposte te na kati ya gouvernement ni mokolo yebisanga kombata parce que nga nayebi kombata banda tina suka na ndenge batelemi nayeba kombata toza koyoka na bango pasi oyebisanga kombata oyo kati aza na mosala kombata nini oyo tangela kaka na bakombata oyebisanga teno banda président vanda na bokonzi oyebisanga yi Yolobi, merci beaucoup. Yolobi bino bakombata nini? Aïe 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 aïe. Ozolela nini? Oh aïe 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 aïe. Ozolela nini? Ozolela nini? Oyebi eloko ba benga en français bouc émissaire. Ntaba momemi masumu nde biso. Bino banani? Biso ba combattant. Omoni combattant ya IDPS de 1. Façon biso to mela ba gaz. Façon basala biso to betama ba moto etumbama to bungisa ba moto ndeko esala pasi na motema yango zolela esala pasi na motema komona mutu netinga bien que je suis en train de conduire la moto mais natangi classe na sali OSP soko yebaka ngote na sali orientation scolaire et professionnelle na yebi siko naza professeur ya psychopédagogie tala siko musala nazo sala je suis tellement chosifié na mboka nanga Sony. Oyebi tozalaka na appellation moko na physique balobaka loi ya pesanteur. Tu sais que diazo luka amata. Omoni libala wana. Donc Kabila za wana pona ko bendeka na se. Nani ya sino Kabila za na pona bilo momoni Kabila place ya ko benda Félix na se papa. Mon cher journaliste nazo ebisa yo makam nazo loba naza libanda mboka ndeko gloire bosuku. Naza libanda mboka te. Nazawa, je suis père de 12 enfants. J'ai une femme à la maison. 12 enfants. Deux enfants. Ah, deux, hein? Deux enfants. Nazana bana mi balé. Na fute la randa. Hein? Na fute la randa. Kaka na musalo. Ce na la kisio depuis tongo na longo na ndako ti ero na combien? Baluka eloko te. Siko toponaki mokonzi mboka pona changement. Tochaki volonté na biso espoir na biso nyonso na président de la République. Donc nazo mona neti pour ces sauter. Pour ça nini? Pour ça vivre sous na mboko ezata. Ya ko tout atolo koloba keno naza mutu ya IDPS na ponaki président de la République. Non mon frère. Journaliste nazo biso ezamawa mingi. Tozoloba na passe na motema. Ezo sala passe biso ba congolais, biso ba combattants. Est-ce que biso tozo luka eloko musute mutu neti nga nazo luka tena comme député nazo luka tena nazala ministre nazo luka tena nazala porte-parole soki nani eloko nga nazo senga na président de la République. Papa avait dit le peuple d'abord et aujourd'hui ce n'est plus le peuple d'abord et comme la poche d'abord FCC d'abord poste d'abord siko biso toza wapi. Président le roi Bunda azotambola ba voyage pour ba investisseur ba ya bozala kimia bozala misala. Ola. Aza na volonté toyebi, aza na volonté ya obongisa mboka. Mendoki oyo aza na libala ndoki wana. Monsieur Kabila wana. Ngakutu na benga ke Kabila te. Ebi kombo nga na benga kae. Kabibi, Monsieur Kabibi. Ntaba mandefu. Omoni aza ndoki. Azana bokonzi te atika bokonzi kala azara suti azonga na vana na kingakati kimia. C'est lui le décideur. Yende azo décider. Tant a décidé kabunda longo na assemblée. Balongo li kabundi. Bino mona ki place Ola. Tala. Omoni ba rumeur. Na français balobaka la rumeur c'est aussi une source d'information. Vous comprenez? Kaka ndenge biso toyoka ka mwa musika mulai wana eza réalité. Makamna soloba tout Congolais oyo aza na mboko makambo oyo nga nazoloba aza sur nango batika komonisa biso passe. Peuple de Dieu, peuple à ma mission télévision, je crois que nonga no gloire bosobe outrement dit bosobal nazalaki awa na base na bandeko pour notre lobela makambo tozomona ezo leka dernièrement mais eza pas si tozomona bandeko bakomi ko avaba loba bazo lela. Ça fait tellement mal. Mais si vous avez besoin de informations en temps réel, vous abonnez plus dans ma mission télévision. Vous avez besoin de tout et puis vous avez informations en temps réel. Vous avez gloire bosobe autrement dit bosobe. Le numéro est zawana yanga moko gloire bosobe yanga numéro dangi zawana
komelanga na WhatsApp comment na nini na répondre yo yebisanga place ba peuple musu bana bezo ba loba o ba futaka mbongo te biso to kitana to pesa bango micro sans mbongo pona lelo je crois que notre suki awa bye au revoir ciao ngana zo mona ngolo ko les aba moko boy parce que en regardant bien makambo on les autres qui c'est comme si une partie bakoki na bango ko influencer partie musu c'est puis basali makambo na pe muto osala bango eloko azata bon na moni pe mabete parce que ce qui muto a dénoncé ka likambo mbongo et que bo destituer c'est comme si bino boliaka da mbongo wana ba mbongo musu bimaka boliaka balobaka te alors ce qui muto alobi faut bobenga na nini na assemblée donc yango ndenga na zo mona parce que en regardant bien les dossiers de monsieur Kabundi il a juste regardé et a recadré kaka ndeko na confrère na malgré dans la chambre haute ya parlement a recadré kaka donc kobimisa makambo ba secret ba mbongo wana c'est tout à fait logique parce que ndenge mbongo wana loko le bimité et profiter na nani na biso peuple ko loko la ebimaki te donc biso to profiter bango ba moni ke eza mabe alors ba destituer on a trouvé normal que le monsieur puisse être aussi partant kende na comme ça coalition ko kufa parce que surtout dans la coalition et que bino ba coalition cela veut dire que to coaliser déjà nos deux forces yo nanga ozo puyenga ngana zo puye yo. Alors, comment ça arrive que dans la coalition, il y a un coaliser nos forces? Hein, papa? Il y a un coaliser nos forces. Au combien voter sous contre un gars pour pas décider un gars? Donc, ils ont là qui savent non, ils ont normalité. Donc, boyi baga, donc, toke ko coaliser na bato bayi baga, yang wana ndesali Congo. Bon, pour nanga na omo nango ke, ils ont mabe. On a déjà que non a mutu oyo alobela mboka. Balingaka ba combattre pour na yo lobi pour intérêt à peuple et on va décision donc tout la makambo des okende en tout cas ton ngai naza déci de mon point de vue naza vraiment déci par rapport à des institutions wana bon je ne sais pas qui va encore liboso ah nani mususu akolega juste pour loba pour so lobi ba décision donc il y aura plus encore de vérité à l'occasion ya peuple et kozala te donc vérité kozala lisusu te pour nanga nazo regretter balongoli monsieur Jean-Jacques Mamba abimisa ki pétition pour pas décider. Bon, il y a ce qu'on appelle comme un partage à pouvoir. Bon, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Dans ce qui dossier au niveau judiciaire, il faut bien exécutif poser là non. Si tant que judiciaire est aussi ça, alors bien peut vous savoir une trancher, mais bien vous trancher avant le pouvoir justice. Donc bien vous allez coller ma gamme ça. Donc or l'assemblée il faut respecter donc répartition au pouvoir. Donc ils ont comme ça biso mais c'est un moment pas fingi par toi et yo kaniko finga insulter les gens en micro. A fingi yango. Et yokani pe awa na média que non zo finga mais awa lelo ba koti si lettre quand il faut ba longola immunité sénatoriale qu'est-ce que ces confrères ont dit on le bité to ko sala ngode la makambo etali bango na bango est-ce que mboka etambola bon muto a dénoncer mbongo eke wapi bo destituer mais o afingi botiki après bo protéger que non ils ont dépendre les sous na loi te na mboka mais comme c'est la loi du plus fort ndé yangwana eza meilleur donc so yo tout molinga to dépendre sur la loi te to dépendre sur la justice te il faut que so yo finga par exemple na mto FCC temana na bato belé tout ça lui pe mabi mais en fait dans cette précision que c'est la démocratie qui est plus forte qui est la meilleure donc ici c'est la démocratie à bras de fer moi zo mona gaza makasi abeti et puis esili enclime koti na ezala ka bongo papa parce que yo yebisanga nanu ke non des institutions ils ont vraiment basé sur quoi. Et ça basé sur quoi? Parce que justice na Congo comme kamba o akoloba tellement que je suis netingai ngana za na peuple na lobono ya peuple donc ce que tumboli nga c'est tumboli peuple mobimba donc lokola ngana za na parti o eza makasi donc na koloba na ndenge na lingi sans consulter la loi na koloba na dans ça n'a pas de soubassement juridique makambo ezo salema na Congo donc bino bo kanisa ke no bande ko FCC pe bazana sima ya ba makambo wana pona ba district Kabundi. Mais normalement, si que tout na sur 200 quelques, il y a des votants nyonso wana. Est-ce que bango nyonso baza opposant? Est-ce que bango nyonso baza la muka azaka na moi batu moko moins de 100. Mais comme il y a 200 quelques wana ndenge nini? Hein papa, ils ont là qui c'est déjà que nous même ses propres frères dans la coalition, bango peut voter donc tout le la coalition ngozate. Alors s'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de majorité parlementaire sur le soubassement juridique, il n'y en a pas. Alors namboka tozo tambola selon koyoka na oso tozo tambola selon mibeko. Parce que Mibeko yango nezo pesa ondingisa ki oza la majorité na parlement. Aussi longtemps que Mibeko wana bo respectant ngote bozala bon. Mais bité bon. Monsieur, na oyebate vraiment que majorité parlementaire yango eza basé sur nini? Bino sko peuple bo senga nini na bakonzi mibale wana bamboka na bo senga ni bino peuple.
Beaucoup se partagent à côté. Nous avons un seul et unique président. Il y a des fois décidé. Ils ont dit que quand Moko Boye va honorer. En plus, excusez-moi, on va faire parenthèse. Quand Moko Boye, c'est comme si vous avez une autorité. Donc, le président na bango. Donc, le président a décidé à la place na bango. Donc, sans président, on a bango bako sale le côté. Oya lo bande yango bango. Oya ko loba. Bon, na évité na monate na Samokil Oyo, un ex-président. Azalaka autorité morale. Il y a parti majoritaire, il y a assemblée. Alors, en tout cas, ils ont comme ça. On a un Congo, je ne sais pas. Au moment où on continue à diriger. Bon, pour nous, il y a ce qu'on appelle comme le partage à pouvoir. C'est comme si une autre partie décide et l'autre partie aussi décide. Donc, quand on va décider, bon, on a Donald Trump. En tout cas, le monde a dit et pas Nani Obama qui est sur le non gouvernement Salimbo. On a mais na Congo. So likambo ya makasi babenga pe bango ti ba président des États-Unis wana minene babenga bango ba epe po ba pesa makanisi par rapport ya ninde pe oya biso pe osala ke kampe so za makasi mais qui peut consulter. Est-ce que vous entendez ce qui likambo za makasi papa? Est-ce que partage un ministère za likambo za makasi? Il y a des lois. Il y a des lois papa. Est-ce que pendant qu'on voter un premier ministre, il faut qu'il y ait une concertation entre les deux présidents? Ils allaient. Est-ce qu'ils allaient? Parce que Trump pour ça là gouvernement naïe. Est-ce qu'il y a un consultant Obama qui non monsieur Obama tout ça le gouvernement d'engeni? Non, ce n'est pas ça. Il y a des lois. Il y a loi, il faut ça là. Donc il faut d'abord commencer par l'identification de la majorité parlementaire pour identifier majeure partie majoritaire d'Akobimisa premier ministre. Donc directement c'est la loi. Bon essayer comment il faut pas qu'on ait notre solo là. Tu peux ça ba combo. On va faire si combo, on peut boy, on peut non. Mon frère, nous allons où? C'est de la comédie na Koloba. Et ça bongo. Et l'oroni ya suka yo senga na deux bateaux yo bateau ba mona ke no ba ngonu to ba leader. Entre autres du côté le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, et l'autre côté le président, l'autorité morale, il y a FCC. Pour ça, on a minute au Maramou Moubou. So bango batie tout mais il veut continuer. L'oroni yo ça bango mi balé na no bateau. Na koyebi ça bango mi balé ti. Nous avons un président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. L'autre c'est un président sortant. Donc lorsque vous sortez à papa, ce que continue ndako ekebimi, est-ce que le côté la ndako wana? Mais oza la majorité c'est belé que moi bino bosala musala ezate parce que ya zali wana za la majorité. Cette majorité n'est pas vraiment fondée sur les soubassements juridiques. Quels sont les soubassements juridiques? Ce sont les lois papa. Majorité wana ngana moni yango eza wa pinga na. Parce que na élection ba mutu ba député belé, ba mutu ba na ba président assemblée nationale belé, ba mutu ba na ba président ba assemblée provinciale belé, ba mutu ba na ba président ya ba gouverneur ya ba province belé. Donc, c'est majoritaire. Moi, vous êtes obligé, il y a le président de la République, il est obligé à travailler dans un partenariat. Papa, il ne faut pas violer des lois. Il ne faut pas violer les étapes de la loi. La loi est le baboye. Quand on a la majorité parlementaire, il faut d'abord qu'on nomme un informateur. Ce qui a identifié, il a identifié la majorité parlementaire dans l'Elio. Mais dans le Congo, est-ce qu'il y a un informateur dans le Congo? Je veux un informateur dans le Congo. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et ça, les marabongotés. Parce que ici, maintenant, nous sommes dirigés par un truc de plateforme. Plateforme. Donc, on a dirigé par plateforme électorale, soi-disant FCC. Parce que jusque-là, le constitutionnel est reconnaître que plateforme FCC est une plateforme politique. Donc, ça n'a pas de soubassement juridique. Donc, il faut commencer par nommer d'abord l'informateur. Et là, on a posé Félix Antoine Tshisekedi. Ça, vraiment à nommer un informateur, qui majorité parlementaire et outil wapi. Qui parti ni naza majoritaire. Comme ça, il y a un monde qui copie ces sous ningisa yake, azo d'institution musu as dirigeant. Parce que oh yotala nano oh ba obeta ko net fois passé il y a zolo bakuna na Londres que non ya ko apesa ki ultimatum c'est ndenge ya zomone la makambu ki akoki mais à l'obité qu'akoki a dissoudre parlementaire. Non yoka ki réaction à madame Janine Mabunde. Bon nga naza na peuple nazo tozo yoka. Jamais un président a lobby, contredire. Là, il n'y a pas de problème. Mais Jean-Marc Kabunda a lobby il y a mbongo kaka destitution balamoko. Et ça sur le Cameroun bombaté, il y a partout, la présidence de la République. Mais c'est pas du tout normal. Hein.
likambo ya liwa eza nango normal te. Est-ce que vous savez, lorsque vous perdez un baoba, moutaza lokola pionnier, par exemple lokola maître Batoni Mukendi, vous prenez notre monsieur l'abbé, il est mort. Des fois, médias, ngai le loso nazo kendi pa Batoni Mukendi pesi ngambongo, yoko yebate. Mais aujourd'hui, nous venons de perdre encore un juge président, un grand. C'est un peu trop flou. Et le gouvernement congolais, afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira. Ma mission TV, le miroir du monde.